ezo sala pasi pe mawa. Pasi vraiment na motema. Makambo munene, makambo boyi, makambo somo. Makambo moko ezo pesa pe nzoto malili. Ezo sala pasi la famille, surtout na communauté na biso. Et ko sala lisusu pasi po na biso basi. Biso basi bandeko nanga. Quand ndenge to fêter mois de la femme. To fêtaki awa le 8 mars, journée internationale de la femme. Presque ba femme nyonso jour wana bazalaki na maputa. Ezalaki maputa eke zongi. Maputa penza eke zongi. Mais lelo la famille toye koloba lisusu pasi pe mawa. Toye koloba lisusu mokili mawa te. Toye koloba lisusu makambu oyo ezo sala penza pasi mingi na motema. Salut, salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo na memeli bino sangomoko ya mawa, sangomoko ya pasi, sangomoko ezo lelisa, sangomoko ezo sala pasi penza na motema. Oto bengaka toujours en français, triste nouvelle, triste réalité la famille. Ebele ya bato, bakoya kotuna mama Étoiline pourquoi ozwaka ta na yo ebele pona ko annoncer sujet. Oui, parce que nazalaka na besoin na bino pe bolanda émission nyonso mobimba du début jusqu'à la fin. Soki na bandi déjà na makambo bandeko nanga, bokoyoka ka makambo wana et puis bobimi. Na kote nanga siko musala nanga bakokote yango ndenge nini. Soki bobimi bongo, yango tokenda nango ka bongo. Na système kaka ya kitoko wapi. La famille. Avant to kota na mwa makambo nanga, makambo na biso plutôt, makambo nanga teme makambo na biso bandeko nanga, ekozala bien nanu na ya ko sensibiliser batu nyonso bakoti sika, na batu oyo bakota kala na chaîne na biso me basabona te. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et chaque seconde. Tokos makasi. Bandeko nanga kandengo na lobaka ezalaka toujours bien soki ozolandaka Étoiline Inès TV zala penza ya kovanda. Bisika nyonso ozolandaka biso zwa penza kiti na yo vanda. Tango ozovandaka wana tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Kote mosusu ka ndenge kendaka, kote mosusu ka ndenge tosalaka. Talelaka heure na yo. Soki moni keno eza nango tongo, Étoiline Inès TV akosenga na yo kota olia petit déjeuner na yo. Soki moni keno no ba heure eza déjà midi na pete nyonso na osenga na yo penza kota olia repas préféré na yo. Mais soki moni keno eza nango pokwa, Étoiline Inès TV akosenga na yo kota penza olia soupe na yo na système moko kaka ya tokos makasi. Bandeko nanga tango bolandaka biso bongo matisa pe volume pour que batu mosusu o baza na ndako bayoka nini ezoleka chez Étoiline Inès TV kandenge ezalaka. Tango ozosala pe bongo kobosana pe te kosala ba partage. Ngana lela partage na lingaka partage na système moko kaka ya kitoko mingi makasi. Bandeko nanga makambo eye, makambo pasi, makambo somo, makambo kolelisa. Eza na babilo mosusu, oui, tosala kango semblant, mais eza na makambo mosusu, ezalaka toujours bien tokoteli yango. Ezalaka toujours bien la famille
tokoti pe likambo wana na système kaka ya to. Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Yeah. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Gavker aye na ba solution ebele. Gavker aye pona kosekisa biso bandeko nanga. Yo lelaka toujours libungu. E osalaka yo makelele air nyonso. Ata oza na bato, boza na réunion, libungu na yo ozosalaka makelele. Omeli bakisi nyonso, omona na yo changement te. Bandeko nanga, ya tour oyo kotaka na Gavker. Yo lelaka estoma esalaka yo pasi. Motema ezo sala yo moto air nyonso. La famille. Solution na yo eza musika te. Solution na yo eza kaka na Gavker na système moko kaka ya tokos. O sala nde nini? Numéro na bango yango wana ezoleka deja bandeko nanga kandenge ezalaka. Benga bango na lombangu la famille. Bango bazalaka toujours en ligne 24 heures sur 24 heures. Nyonso ko benga bango bakoyamba yo bandeko nanga na pete nyonso na système kaka ya tokos. Kasi bandeko nanga tozonga likambo na biso oyo mama Étoiline Ines TV amemeli biso. Ebele ya batu toutaki komona, toutaki kolanda histoire ya ndeko na biso ya mwasi, ndeko na biso congolaise de père et de mère. Kandenge ezalaka mutu nyonso na bolingo, mutu nyonso alingi mutu, mwasi na mobali bakutani balingani. Na kolingana wana kandenge boyebi na génération ya lelo, kandenge boyebi na kilelo ya lelo bandeko nanga. Na kikala wana la plupart ya basi bazalaki na mwa kobanga. Aobangela makambo mususu me na kilelo oyo mutu nyonso mwa makambo eye na profiter opportunité oyo. Peut-être mutu oyo nde akobalanga, peut-être yende akozala papa ya bana na ngai. Eye kosala keno yo mwasi olingi mobali tellement koleka. Omi pesi yo moko, omi pesi otolobaka omi kabi epa ya mobali. Nzoka mobali azoya na ba intention ya mabe po na vie na yo. Azoya na ba intention po na koya ko détruire vie na yo bandeko na ngai. Histoire ezo sala pasi komona lelo ebele ya bato. Et surtout ce qui m'étonne eza komona la plupart ya bato o basala ba émission pona kofinga mwasi o bomona na miniature na biso, ce sont des femmes, ce sont des mamans. Bakoti penza pona kosala émission la famille pona koya kofinga na ba audio oyo ezo tambola sur les réseaux sociaux. La famille,
moyen natia audio wana ezate kandenge na lobaka chaîne na biso ezalaka chaîne na bana nzambe et puis chaîne na biso ebele ya bato balandaka ngo ezalaka ba papa na ba mama soki natali na audience nanga ebele ya bato o balandaka Étoile Ines TV babandaka à partir de 35 ans aller jusqu'à 80 ans ba o balandaka nga donc eza bato moko baza mature bato moko baza ba responsable baza na ba famille na bango alors eza na babiloko mosusu na koki jamais kotia te pona ko respecter ba papa nanga pona ko respecter ba mama nanga ebele ya bato je suis sûre et certaine que toyoka affaire ya 15 000 francs ndeko na biso ya mwasi abimaki na mobali eye kosala keno kobima na mobali wana apase nuit na ye kuna epa ya mobali sikoyo ye pour ye na tongo abando s'attendre keno mobali akopesa ye mbongwa malunga eye kosala keno mobali apesaki ye mbongwa malunga te apase nuit na ye mobimba kuna nde aye kotindela mobali message sikoyo comme mobali pe ba ambition to ba intention na ye ezalaki keno aya kosambwisa mwasi aya kodétruire kobebisa réputation surtout ya ndeko na biso mwasi nde azwaki ka ba audio ya fi yango aye kopanza yango sur les réseaux sociaux azwi na ba photo na ye ake kopanza yango bandeko na nga na niveau moko pas possible moyen na loba kombo na ye eza te na ba émission na biso eza ka sens moko ya ko respecter ndeko na biso ya mwasi parce que na kilelo oyo la plupart des personnes soko lobi ka kombo mutu ba mosusu ba okendo luka ye na ba Facebook ba mosusu ba okendo luka ye na ba TikTok ka pona ko luka ba sambwisa ye la famille donc moyen na loba penza kombo na ye eza te s'il vous plaît je suis sûre et certaine que ebele abato bakotuna kombo na ya nani moyen na tia kombo bandeko nanga eza te sikoyo eloko memesi esali ke non lelo na ya kosala émission na ya kolobela makambo yo la famille parce que makambo déjà depuis si je me trompe pas c'était déjà depuis le mardi au makambo penza ebimaki makamyo so na kanzalaki nango sur place mais nalingaki nanu ko étudier situation kande na lobaka nazalaka nanga pressé te pona koya kosala émission nalinga toujours et encore kozwa tananga na landela nanu situation eza ndenge nini pour que nga pe na ya kokota oye pesinga courage lelo ya koya kosala émission la famille na osala émission bandeko nanga na pasi na motema émission ono osala lelo et osala pasi penza soki lelo mobali ya koya kosambwisa mwasi sur les réseaux sociaux mais peuple congolais qui sommes-nous chers compatriotes pourquoi lelo na Congo na biso ebele ya bato bako préférer koya kosambwisa to ko bebisa réputation ya bato ke koya ko défendre bato na mokili oyo soki totali bien eza na basi mosusu basala ba makambo minene makambo penza ya minene kolekata kutu oyo ndeko na biso ya mwasi auti kosala mais jamais baya ko publier bango jamais baya ko sambwisa bango mais komona lelo ba audio ya ndeko na biso ebimi na ba photo soi-disant soki petite ami na ye soki nani alingi aya kosambwisa mwana bato lelo toye komona ngo ti na ba humoriste bakomi kosalela yango ba gag na bango kaka pona koya kobebisa réputation ya mwasi oyo mais totikaki motema mabe quand même na situation ya bongo est-ce que biso penza babatu biso babantu toloba nanu mettons-nous à sa place dis-toi que non si c'était moi qu'est-ce que j'allais faire quelle serait mon attitude
est-ce que na minute oyo bo comprendre niveau nini mwasi oyo azo souffrir mentalement? Boyebi na niveau oyo mwasi oyo azo souffrir moralement to physiquement. Parce que histoire na ye eke presque na mokili mobimba. Mais au lieu to ya ko défendre la pauvre fille, mais biso musala na biso eza que to ya ko sala ba émission, to ya ko finga mwana batu, to ya lisusu ko pelisa moto. La famille, non, ce n'est pas bien. Na côté nanga, na situation o nyonso eleki. En tout cas, na ko senga na justice. Esila na mobali oyo penza a sala ba publication bandeko nanga ya ba audio. Basila na ye. Parce que ce n'est pas normal. Wana eza ko bebi sa réputation ya mutu. Bon moni réputation, ngana lobaka toujours réputation mutu nyonso batelaka réputation na ye. Eza na mutu moko te oya kolinga mutu mosusu aya ko bebi sela ye réputation. Mutu nyonso ezala batu o bazana ba mbongo, ezala batu o bazana ba mbongo te. Mutu nyonso azalaka besoin ya ko garder réputation na ye. Mais tellement que mokili na biso ya lelo etondi na kimutema mabe. Ata soki ozo meka ko battre la réputation na yo, mais de l'autre côté, il y a toujours tant de personnes, il y a toujours de gens qui cherchent toujours yako bebisa réputation na yo. La famille, s'il vous plaît, non, tozala batu quand même. Tomitia na place ya ndeko na biso mwasi, na makambo nyonso eleki. Est-ce que boza ta sûr que mwasi oyo ndenge aza boye azozwa ta courage wana ya kobimata na quartier atambola? Je ne pense pas. Yango bomonaka batu mosusu babimibomaka. Omoni ka mutu mosusu tellement soni wana, tellement koloba o batu bakomi koloba pona ye, bazo koloba pona kombo na ye. Yango omona batu mosusu azu ameli soki poison, amidiembiki na ye, asali soki ndenge nini akufi na ye. Tango akokufa ka le même bino batu bokoya ici sur les réseaux sociaux pona koloba bosala ki mabe, mais tango likambo ye avant to fongola ba caméra na biso to ya kofinga mwana batu to mitiana na place a mutu. Situation oyo eza situation moko eza trop dur. Garçon wana sala mabe, asala ki mabe basala ka bongo te. Ata soki oina mutu na ndenge nini, mais oyo asali mabe penza ya makasi. Parce que yeko bebi sa réputation. Et surtout eza réputation ya nani? Ya mwana mwasi. Mobali akoki ko sala na ye, babi sala na ye ka ndenge mibali ya bimina oyo, akoki ko bimata na sambasi. Sambasi bandeko nanga. Le jour oyo akozwa décision ke na bala. Surtout ce que zalaki keno, il faut oya kokoti sa demande na yo na lingi na bala. Mobala akoki kozwa ta 1000 basi ba telemi wana ba oya kosala ba interview pona libala. Même moi si histoire kaka ya muke échanger futur a mutu. Neti ye na minute oyo mutu nyonso sur les réseaux sociaux azolobela ye. Ata soki lelo tolobi ke dans 2 ans, 3 ans makambo oyo koleka, mais il y a des audios. Lelo akoki kozwa mobali. Peut-être mobali ayebi histoire te, mais peut-être famille a mobali ba yebi histoire. Ba yeko bimisa mobali ba audio tala histoire a mwasi na yo place a uta. Mais mutu boye quand même mobali wana aza mutu moko tozuye penza likolo ke to ya kofinga mwana mwasi. Oui, asala ki erreur. Normalement soki oyebi ke oza na yo marié te, okoki jamais kolala epai ya mobali te. Normalement Bible ezo rekomandaka basi avant okota na jardin d'Eden il faut obala. Okoki kokota boyeka te. Asali mabe me tozwa mabe wana te keno to banda sikoyo kofinga ye kochola ye, me mutu oyo asali mabe makasi na makambo eza mobali oyo alingi asambwisa ye. Ata soki mwasi asala ye ndenge nini, okoki jamais koya kosambwisa mwana bato na ba 4 aboye te.
wana obebisi futur na ye. Et en plus aza mwana mwasi. Soki azalaki ata mwana mobali, oui, on allait comprendre. Ah, aza mobali. Lobi soki alingi abala nana koboya ye. D'ailleurs na famille ya basi bakoyebisa mwana na bango keno mutu na mutu azalaka na passé na ye. Mais mwasi soki balingi babala ye. Mobala koki alingi yo me famille lobi mutu na azalaka na passé na ye. Passé na ye. Asi asala makambo ebele. Te ayebi ebele okobala ye te. Yango tomona lelo ebele ya bandeko na biso ya basi bazobala bango te. Pourquoi moi erreur kaka ya muke asalaki azalaki na ye mwana muke ayebaki te ke no makambo na osala lelo lobi to après lobi ekomimelanga ba problème mais asali lobi après lobi ekomi tan kobala makambo etelemi oyo tokobala ye te oyo boye oyo mataki ekitaki oyo asalaki boye tokobala ye te. Yango tokomi komona lelo la plupart de nos sœurs na ba quartier na biso bazobalaka bango te. Bakomi kaka lelo amatiboye lobi kuna matiboye lobi kuna matiboye lobi kuna matiboye ba erreur ya muke. Alors bandeko na nga na minute oyo na ye kosenga kana ndeko na biso ya mwasi courage. Je sais que situation oyo eza situation moko eza makasi. Zala toujours na courage. Nzambe alola apesa yo surtout makasi ya ko surmonter étape oyo. Ngai nalobaka toujours et encore que non eza na ba situation mosusu mosusu. Je m'excuse et komelaka biso pour na gloire en Nzambe. Mosusu peut-être eza ba vie abando sala. Peut-être nzamba bando benga ye depuis kala. Mais abando mon appel en Nzambe te. Peut-être oyo eza penza nzela que non Nzambe aza na posa ozongela ye na ndenge ya bien. Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba priya ba solution ezate. Mais jour à le 19 la famille et kozalande somo stade de Martyr. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona na kaka le 19 mai na stade de Martyr avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de Martyr.